Koubou Kanate, Sabonina Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amoisa. C'est Manuel Djanga. Alors, merci maman Angèle. Prends courage maman. Au relater ce témoignage. Et le Seigneur lui-même va faire le reste. Amen. Sois béni. Amen. Kaka ndenge maman lobi. Kombo nanga maman Angèle. Nali mwa mwasi oyo. Nali mwa mwasi oyo nabotami na libuma mama pe ya papa nanga. Nabotami nga moko. Nabotami na Kabinda Kasai Central. 86, âge de 16 ans. Nayi komona mobali moko mopaya. Ayi na mboka na biso na Kabinda. Ayaka ki ba faire naye, nga naye baka ki yango te. Na koleka leka ni amona kinga asepela ki kobalanga. Atango ya kobalanga, papa kufa, mama kufa. Mama kufi après 3 jours à Kobotanga. Histoire nazwaki tima na moni papa te balobi papa na souci ya mama po alingaki mama mingi. Na souci ya mama yepa kufakaki. Ninga na tikalaki na batante na kota papa. Famille balaki misato. Babali singage de 16 ans. Na salle na classe à malonga te. Mais na ke libala ngo wapi Congo Brazzaville. Mobali ya Twinga 86 98 na yiko bota mwana liboso na mobali kombo Moïse. Nesi mabao wana na yiko lentba ona na bango awa. Na vana mobali nga lingaki nga mingi pa lingaki bana na ye mingi. Atikala ka jamais kosala ngelo loko moboyeke na okapasi. Pe atikala ka jamais koyeba tinga na Liza Iroise. Bana mobali nanga le 22 octobre. Mobali nanga uti mosala ayi a demandé bilia. Alobi na présenter alobi non na sukola nani. A côté douche mai yate. Na bimili banda na d'huile de so na timai na tina douche. Mobali nanga koti asukolia. Si c'est d'huile essuie na ye atina kingo. Sengle na ya pembe na sukilote na ya pembe. Aleki na table. Abandi kolia. Nga na yi na d'huile fourchette. Na d'huile fourchette na meki elaki madeso. Na mbala na griller kango na lia le binanga ah mama boni bino bazairos bwala ka lukoso boy bilia na oto yo lia ngo pourquoi tabi o kaso ali mobali nanga na lia te ako lia ngamo na lambia ngalo bino e ali yanga lilubo ya suko to so na mobali nanga voix o ngana ko ka suka mobali nanga ni yango to vanda se so lia ayiko la nanga na fauteuil. Na fauteuil pa yo ya landa kinga to vandi mobile nanga du loboko ati na fauteuil ya du moto ati na fauteuil. Ndengo ya vanda ki wana nga pe wana fana ko landa télé ni ya sa kufaka kinga na yeba kité. Na moni temps e ko leka ngabino bongi to ko ta chambre to ke de to lala. Na bouger papa ou bouger te. Na bouger papa ou bouger te. Mais on sait ba black boy comment yo le bicho ko matongo telema to ko ta to lala moto ko lobelo tenga bia vanda kaka wana yo pusi ba black trop na sundrie ngana koti chambre na longoli bilambo na laki nango na du robe de nuit na lati na du liputa moko na ti likolo wala to ko loba boye na kati ya Brazzaville te oyo na obuna. Na côté chambre na tia lokolo na mbeto na senti papier de poule ngabino na mesa na moninga nanga malamu na boucher kaka ya katolala
na zonga na bouger papa au bouger te na tu loboko ne na tomboli yango na ki loboko kilo na tombola encore loboko kilo na simba na makolo malili oh papa o ya linini ninga na crier ke wana bana babimi baki na ba chambre babimi ngabi ona mona papa clair te botala nani e ya linini ah bobenga nani pepe na mami bayaka bana ba traverser la lopango ngambo ya famille et pas yo papa aboti maman aboti ali abengisi bango bayi basimba moto te ya les crises a pas lui bozo eto kendo hôpital ba du moto to kendo hôpital ba okota moto na pas ya médecin seconde ba bengi responsable ya papa André nani moto aina André ko ba piaka ki identité na yiko André comment nani Mayanga oh ya ali mama aboti epa ya ali mama nyanga ya kalo ba uta boni bakende kuna kobala OK papa ni a mongala OK mboshi d'accord ah to yo oh nani aina na André papa na ya lobi ya ngai responsable ya André papa na ya kota second papa bimio docteur a lobi chi André to ina ye déjà kufaka kina ndako mama na lobi mwana nga kufa ndako boni mwana nga utoleka kaka siko bwa pinga 2000 na melaji nani te na meliji mwana nga kufa e ali femme zairoise mtabomi mwana kai femme zairoise bo ba kotatanga bambata batatinga bambata bo ya kufinga baba ndio finga na komi lokwa zoba na kati hôpital wana na kotala gauche droite na moto te na mona kaka bana mboka mosika mboka mobaya moto ko sunganga alaki place wana te moto ko kote ngambo nanga alaki place wana te tu dri la car tu zongi ndako ko zonga to zongi ndako papa na ya bengi mono na biso lo bi yaka pianga ba clé tout même ya lopango même ya ndako au piano ni mwana du baclé api pepe na ba et pas du baclé atina na poche alobi moto moko te ni mwana ni mwasi ni famille ni atanga tato na botie moto kokota kuna lupango ate matange ko salama na ngambo kuna pa nanga na lupango famille to iko kende kuna kana robe de nuit wana na laki nango na liputa nanga moko wana likola robe de nuit matange bande le 29 bakundi moto akita tolo le 29 moto akita tolo totiki moto ne tatolo to yoko zonga tango to zongi le 29 wana ba due toko bati ba bio au vent en toko au la ne toko 4 heures du matin ni to hotel misayo po ba kwa kauma ba sukola yo na lobani wana na anga moko na omona kama kaboba osala e bien avant le toko butu pe na la le toko 4 heures ba yikola musanga kende batukolo mai bakoti na nga douche na longoli robe de nuit na longoli puta wana o na kufela kina mo mobali o bakundeli na mo mobali ka wana na nzoto na tina porte à douche bakwakinga mai belle sera tuni maintenant ba pia we lambani ni yo olata ngabi nana ba robe oko ke kuno ponyata romo ko opinga na lata o maputa ni na olunge na okokate abi bina ba zairoise bo sila sonia yo tango yakaka zairwe no yakaka zairo yakana robe ngo yo senga wana robo wapi couleur nini modèle nini Jona bana okuno lata bendi robe de nuit wana bendi liputa wana na zongis na nzoto na sala boni bakolo bilo ndako na utaki zaima boko pamba na aka kina valise na aka kina loko te e bongo nga mwano na kufeli mama na monyete na kufeli tata na monyete ba o babali singa wana balinga basala nga valise ni na ngana longola nango kabinda ti kuna na uyo na bana le lambana nga wana
bana ba ko mona makambo tué ko sala ba jonki singali na etoko encore vanda encore na etoko lelo ni to ko panza makambo nyoso tu po esi na vandi bato ba ke tera ka famille balobi na ngai mama wali mwasi to bali to pimbongo mwana biso akende ki zaira bali yo na mbongo aina yo oboti bana basi oboti ba mibali aloko ya mobali oyo abalaka tu akufi tokotika okende mboka na bino zai te tolingi otikala encore na libala fo bokola bana natali bana na mitali baloba natala baolakisanga kulutu ya famille movimba papa oyo ya mokolo ali na bana koleka meme nga na age pe bana ne ya liboso wana baboti bana ata mwana moko te oyo ali na age ya bana na ngai ninga na telemi le toko nga abi papa banoko mama na yo poko ndima makambo aboye biso na kata mboka na biso kuna zai to ebi makambo boye te makambo ke ngai mobali na ngai akufi bozo susu kuluta mobali na ngai ya famille ngana ko kateni ba biloko bonga na ko sala ngote oloba bongo omoni kintumba ba zairoise alingi kintumba alingi moyibi ni yango yo yeli lokolo sali bongo lelo bo lala wate bakundaki le 29 tongo ya le 30 ni basukolo ya kingaye le premier na laki libanda pona bo libala babwa kinga libanda na molo kwa maseki na molo kwa je kakbo tindanga bonoko ke bongo bana bino babi bana nini bano bali na makila ba zairoise ba zairoise kende na bango ba makila na yopso otika na makila ba zairoise awate bano ya bino boye na zemite na ina mwana na loboko te balobi oko bima semeki nanga du kombo nga babengisi ngai ba ko kombola makolo nanga po makambo susu na lobaki na mama te ba ko kombola makolo nanga na Moïse alaki na sima kuna lobi mami kwa nini bo sala mama boye tante c'est vrai tande ngwali so tuika bazairwa kende na zaire mama no sa kinduma bande kono ba sa kinduma yo koyiba Moïse abi ça va pona mama na kokende mama tobi Moïse okuno ba tokende ndenge nini mama tokende na dubana na kati ya bana na laki na bana 6 pona nini na boti mabota mitano kasi bama pasa balaki na kati ni basalaki nga 6 na laki na Dieudonné na laki na Emma ni ye yo to ali na ye pembeni na ngaya tolongoli le premier tolongoli le 2 les 3 et pas yongala ko ka pa ke no na suki donc na o comprendre te ke ba makambo ngo eyelinga ka na semaine moko ya liteti eleki ata ba moi non na ko yaka na ba na le premier le 2 le 3 to komi na peme na mboka ba kuyu na mo sobe moi nzete de dona lobino mama ngawa na kwa so tambola te na lebi. Donc après ça qui moi fièvre na émotion à papa abinga na ko tambola te maman na pemba to pemba Moïse abi oui to pemba maman na denga o sa fièvre bongo to pemba kaka to vandi na santé wana na djumo to mwana ngana tina makolo baninga bavandi Dieudonné adjuma pongi na makolo nanga to vandi na yoka kaka Moïse atelemi abi mama na mwana taye koleka to sala to telema ka poto pousser ke malé nga bien to umeli awa boye to pousser na ya ko bouger Dieudonné suis Dieudonné suis
Des données sur Ngabio Moïse. Moi, non, boyesu encore nini. Moïse aya simbie. Diedo. Oh, maman, on a au monde a des données à encore Tengabio. Ah, encore te pourquoi? Dieu donné à Ali. Nasima mwana na doit lito na tena tola mwana Zambe. Voilà quand on a sakendaki. Zambe. Na padre mwana na sanze tena zamba. Yes. Napata mwana na sante atalibu usika na mwana wa bandako na puse mbangu. Mwana papa mwana katamba bangai papa ya kwedenga na linanga na kisuna swate fale kana présenter identité nanga. Papa nali zeirwa tala likambo papa bi togende nani natala yi atali mwana bi boyaka kina yeboye ngabi te papa tokokumba moto boye to yakana yendeni to pe maika boya lobi ça va bozela nga mamoke papa na apoti uta papa ko yakana appel papa ko yakana appel papa bando timbola liboya timboli mwana molaibo bazi mwana bati na otala des données ngabite na ndimite ke des données akoti kalawa te otana nte totala nani totala ne papa lobite ali encore te ali ngatenga be papa kotia imabelete mwana okundama sans cercueil sa elamba sanin ka kiloto yo alaki nango lokwato imaki na biso atandi kopa plastique on mela mai to duite attache sa pamba to duite natali robe de nuit na liputa moko na longoli liputa moko wana na zipiki mwana natika la robe de nuit natika na robe de nuit papa lingacha yana alobite papa yoko che mabele te ngama ona ko te mabele yana azui pel biso to du maboko toko kunda toko lela tondo sa matanga wana toko kunda ya ko bwaka na pel biso toko bwaka na mabele na maboko tolingi to kende yana moteme ko kite leki likolo nzoto leki afandi toko mona kala koleti to kundola yanko to joye to kende ne kaka me to tala to kende ne wapi Et vas-y maman, comment vous êtes arrivée à Kinshasa? Toyiko bima brazat bima brazat lukika bakana ya bazairwa bayiko moni sabiso place auto mona ki bakana na biso ya bazairwa est-ce que on va refuta yesi kango wana toya ko kuta mama o ya dwibiso amemi biso na kankokolo toko mape wana boye mobala lobi jamais awate oko ya kana bato na yebi bango te pa bodui moi ça bêtie histoire lobi non awate donc de toko loba na minute boye na luka kinde mama Esther mosali na Nzambe po mobala nga ala ki ko mona kaye ko landa kaye kaka de prudence po mobala nga yoko zwa numéro ya téléphone
mokolanga okutunga na koloba oh papa yo ko separa kaka na mama ngo ko zwaka numéro téléphone ko mona ka bino e ali na mokolo moko nga na ko kende Zaïre na ko luka na mona mama wana parce que ate ya bien lobaka bien sala ka ba rôle na ye bien lobaka français kitoko donc français na ye pesa nga penza posa ya français ngape na profiter que neta wana ngabio ngape funa dwango ni na dwa na kangango tangu na yi na mone pa yo ba to komia wana kisasa na moto te ni famille ni donde na ali aboye bana oni famille na basala nzabo nga na vana bango aboye ni famille bino bandeko bokolanda ni bo ba famille nanga donc so bo sali quelque chose te mo so sungande moto na kolanda mais so ngala ndi bongo bano yo ba okende wapi ndengo na bimi kitoko boye na lati kitoko boye li mama lekinga na monene betala libaya tiengai ekombela nga kutu vraiment bosunga bosungite peut-être maman ko leka sur une émission ko ebisa no likamo susu pona ko kate maman na ko kate ko shana ko maman Et bien aimé dans le Seigneur, je suis je me sens très béni, hein? Je me sens très béni. Il y a que ça la part d'anga. Peut-être aux autres amokano qu'on dépensait, hein? En tout cas ici comme malamu ya ko chamusolo yango. À cause de la solution parce que c'est très choquant. Nathalie, ma bébé Bouchoyo. Nathalie, histoire oyo. Après qu'on fait la mobile, il y a kanango, hein. Au Benganaï. 3 4 ça doit bon la paix na mukabo. Bato bana poto ba kotinda ba famille na bango ba lia bambongo awa ko pianga. So ka sundi singai na sundi na se wana pa ili avana mutongo osani na sundi dezo akiti osundi akiti po mapa mutu wana kufinga bale après ni wana tango ngana ko sunda wana tango sundi na se tango ko sunda we na kuti ba ko kozeke na mutongo ako presenter que ngati non manger moto yo ayi kotala yo ayi lo mbongo to koze moto na pinga ba logement moi dumisi mbongo api mama parce bino kopia ngate pia ngeli yemoko alingana ko tu enveloppe wana na simbi utaona kumona cha pinga ya sali même pas vidéo na même vidéo utaona hivi chino api mama ngeli mbongo sali vidéo kwa tinda ndeko ne oya tindi na poto vidéo na ya ke oya ka to koma na réception avant chiyamata alobi nanga pianga enveloppe wana ngandi na rigera na bino nzamba alobi nanga na la mwana mosala na bino ngabe na koto mbongo wana na pi ka bongo do mbongo ya ki okota nambo après to koma na une semaine mama moko ayiko bengisa ye apie $3000 alobi na ye $3000 oboye okozwela mama Angèle ndako garantie à 12 mois na $250 o de la bango après na kopia manger bapi mama Esther yo za la kitango ba pesa ki non bisoto parce que alaki na secrétaire ba bima ba benisa ki non ba benisi kuna yake ya ibana ngaba na ngabo ya kabo ya kanzambe anzambe vuma na mon bino boli na bénédiction na bo yeli na bénédiction na otika bino te bon mata to matina ye abiba nanga bomona ko lela na ko toka mbango boy donc na dû surprise moka makasi nini mami abi non elle na maman moko mama Judith mama wana akosala na la présidence mama wana api $3000 on a dû la bino ndako il y a 12 mois il y a garantie 250 par mois na ko luka bino to na mbongo après akopesa so $500 pour ce que so du ndako akopia $500 pour on a commerce en même temps à Pimbongo
na somba bino bambeto de télé à moquer pour na bana na chambre télé monene na salon api mboka biloko tout congélateur frigo na sala tout wana aba ko visiter ke bino to sepeli na mami to pinza de merci to vendre comme le lolo binda kongo to ko tswate to ko twanda kongo te ndako ya dzoka ki moto abimaka ki na en face na yo wana ni place ya demander que mwana mokolo lopango wana ti api biso to lala wana et to yi ko mona ti mama ko sala to mona ka bwendeli ai ko proposer ngona mama Angèle ndenge ya libo ko kende na falo na ko twa ndako na ndaki na twa ndako 3 chambre moko na ngai chambre moko yona bana ndo ya basi mibale chambre moko ya ba Moïse na vanda ko na éduquer bana nayo avant de sortir na tala après 2 jours tenga na moni Seigneur alobi na ko kena binotif bo à l'aise bo ko kende ka na falon maintenant falon wana li mwana oye bana baso balaka na yo wana moko na bango na bana misato ni yo falon na to falon na kende na ndako ba ko jola biso na yoki likambo yango tongo etani nga na bengisi falon mpona jwa nani na yeba falon après na yeko benga mama yalaki ba 20h mokolo mosusu kai mama na raisonner mpona likambo ya falon nga na moni falon ali mama ndenge oye avana bana na ye na ndengo nga pe nali na bana nga médication ya bana biso elilo ndenge moko te nga na moni na $3000 wana na place atingana kende na falon to vanda place moko le problème na bana e kokana ngate na kata 3000 doka $500 pesa lukela pesa falon alukanda okati $500 opie aluki commerce ako sala po avanda na bana naye ne idonga na tui yango wana mama lobi te soko bo falon obonga ngabite mama toko boya ko déranger ko na ba rapport abi non soko boy falon bonga na li visionnaire na li pasteur prophète bishop na li évêque donc visionnaire balakisaka ye makambo te bon ça va ma fille je t'aime na ki makambo lobi à partir mokolo wana donc mama ko luka luka ka ba raison ma fille je t'aime wana zo banana alobi na ngai ma fille je t'aime beaucoup maintenant maman moi aussi je t'aime donc en été moi c'est pelité ngaka na doit fuir to qui naï les 5 après avoir dit côté d'abiso te bo lukanda to donda ko yo te to donda ko yo te o vision ngate to tsa o te Seigneur ala kisinganda ko te to kende bo Seigneur ala lobi boy to zonga Seigneur ala kisinganda ko te ba li vision ngate maintenant maman kasi vision ya dit ni no bo lukanda ko ata ya $150 to lukinda kwa $150 e monani kendo pia mbongo aboyi ote Seigneur atindi ngate to vandi to le mami tondo vanda ka aboyi maintenant makambo to ko sala wana bato bali wana ba ser musu bali na sima na ba sentinelle ba osepela na ngote ba olobana ka mama omuntu soko ko vanda e wana mukomba ko bengisa yo ngabite akosala ngote kandi bala ko luba to yiko lukanda ko na e pa yo to ali bouquet 13 to yiko luba naye to yo kende kuna na bouquet 13 atali ndako alobinda ko nde ya ba vision nanga oso na tiango climatiseur sali bona dinga ba venir boye to go pe ba vision ngo ya ba vision na pilote tala na mwana to alaki na Moïse akio kozela bakolo lopango tamba kozela bakolo lopango le 5 wana ifala pia mbongo bati mikanda papa wana sali na contrat de bail atuna kakinga ndako bokutana ko banani ngabi bana ali mama na komi na mukolo malamu na tana ngata mona na ngawe mukolo ya liboso kombo papa du komba Moïse atena contrat de bail maintenant maman c'est tango ye papa yisi maman estaka bi maman okoti kana téléphone oyo kama kambo ngana komi tango kaka bi komba Moïse abi na ki bino bien te bosa makamona sentiment nana no oteni kombo nini
amonga bongo ezunga tango bongo ezunga nene ezio bongo kobanga bomo bomo ezio bomo siko na kisonge nini kuchina. OK très bien Maintenant donc na yoki bongo mais kisonge okosa tate ni monoko mboka biso na lobaka maintenant ça c'est quand ngana zoka bien maintenant wana tant bongo ezunga na lobine non maman ako changer ni papa na demandé que ya lobine changer bi oui changer tia kombo ya Esther Ngalasi ni papa me dit kombo maman abandeli mokanda ya ndako ati kombo na ye Esther Ngalasi ni mutu mukolo ndako ni kotonga apata le jour wana na la question esengote soka mona vandi bongo bandono na kotaleka sha bio kotalanga bolinga te ali kombo na ngai chaîne na ngai maya miso na ngai ni mutu esali bino bongo na bongo soki bosakani na koto apenda kona na timoto mosusu bwana place kofunda kate bokofunda ngai yo na wotsa kyo ke na yamba yo la benga kyo na poto amona yo ke bosolola mais na ligne na tuna ile koma makambo yo zoloba parce que zoloba ngoli boswa caméra est-ce que uzoko c'est la maman comment na ene maman Esther Ngalasi uzoko c'est la makambo te parce que il ne faut pas mutu oyo abatela yo mutu abomba yo na ndako na ye asali yo bolamu yo ya kobalukela ye obana kokosela ye makambo ndenge okoyabo na kokosa te nzamba koyokanga eloko ni esali ti tokoma ne bongo na ndenga mabe ya linini toboyi tozwi ndako to ti kombo na yo apart ka konja ndako yango ya kofutela ezalaka lokola ndako ya basombeli mu te kofutela sur la contrat ati kombo na toboyi te okoti ape kombo no esali biloko te mais kipata sante na biso kolala papa ata place akolala okosoma biso ata mwa musa boye te tolalaka nango ndako yango bando odwi biso même pas rideau même pas rideau epai balalaka osombi biso musa 1 cm osombi biso congélateur yango ekozwa nango malili te bokotia mai na ntongo lelo ti lobo omona yango kaka osimbi mwa mpio moke boye kosala même pas papa soki asombi biso ata mwa musi ati biso ata mwa bakito ya plastique oyo wana ya chitoko ovandaka meme papa oyakaki na ndako lobi omonakaki ndako te papa ayakaki na ndako lobi ayakaki amonakaki ndako ndenge yali tokolala na seka bongo maintenant apie ngai $500 alobi na nga boye $500 oyo nga na kopia yo tokokabwana na nga na yo okoyaka kotalaka nga ka soki oyokwaka nga bilamba soki oyokwaka nga bilamba te donc okoki oya te yo soki okosani donc osokola bilamba asokola ye bilamba ona oyakaka mpona kosokolela nga bilamba maintenant kaka bato bali na se wana basentinelle nini na moko alaka pembe na ye mama nalingaka biso ayakopia ye mpe conseil tiomoni mama makambo oyo ndenge bali na mama angele ekende na bien boso ekei na bien te oyebi ti na groupe sinal te ya na bato balingaka o te moto mosusu akoki kopropose mama angele bongo abebisa réputation na yo malamu osalaka bien mama moko mosusu alobi ti bokolongola na kotinda bino na kintuka kaka mama wana mwa mwasi mama bijo alobi te mama so otindi bango na kintuka famille na yo mpe eyali kuna oyokanaka na famille te balingako te ntango bakomona ti mama angele awuti epano ekoyala susu mabe tika bango balaka toboyi te papa ozwi ndako ti kombo no toboyi te mokolo kolingi obengisa biso obengisi biso tokomi bafaser mais ataka mwa moso bombie rideau donc toswi ka na congélateur asalaka théâtre wana tosuki kaka na $500 oyo wana mpenga mpe nazwakaki yango nalobi no nakosimba yango te nabombisi yango nalinga bino kobombaka mbongo boye ti mokolo ye akokanisa biso malamu so tolobi nani papa dépense oyo asali meme na ndako $300 nga nakokonta yango na biso te yali na ye
mpo ndako yali nkombo na ye dépense oyo asitali na biso depuis le 16 novembre eloko tout me benyo ya kosomba mwana nga asuka papa nazalaka na carnet soki api mwana nga 500 nake na carnet wana nakomi na date apiakaki ami na 500 francs batemoin nini bayebi makambo na yo bato nini bayebi makambo na yo oyo mpe bayebi mama je oyo bayebi mama Esther oyo bayebi mama Esther batemoin oyo bayebi mama Esther bayebi mpe yo eza batemoin nini yalika bato bali na kati ya lopango wana basentinele wana bali wana na basero bali na nsima kote to bango bali likolo ya mebebe na nsima baporte na bango ali na ndenge ya nsima na se ni bayebi basentinele mpe bali wana bayebi même mwasi ya papa toyebana papa bone mwasi ya papa akenda koluka nga kuna ntango ya koluka nga kuna mpo amona nga na ndeko na atindaki quelque chose asali chakutana mapase basentinele ndeko ya mwasi ya papa atindaki quelque chose na Suisse namoni kaka telefone moko esone oyo nani abenga nga konaka na bato babengisanga te soki ali ata numero ya braza bien me okini nini ayi koyamba nayambaki bien te ngabi oui mama s'il te plaît nani abi mama Angèle ngabi nani nakoyeba ota abi non bato na bongo te lobana na dwi numero no wapi donc mwasi papa ntango akei kuna kotala biso akuta nini aye alobi na ye chino nde nali awa nali na mbongo moko batindi na Canada mpona pia na pia mama Angèle na pia mama Angèle a répondre na mwasi ya papa alobi no mama Angèle alaka encore a te puis Seigneur apinga na nutante mpona alakisa place mama Angèle akovanda puisque bato bapiaki témoignage ya makambo tu wana elaki basentinele nde bakozeke na mwasi ya papa papa ngai naza na numero ya Caleb nayebi mama wana te na numero ya Caleb naza na nakobenga Caleb avant ya kolekisa élément oyo benga Caleb natuna ye comme ça nazwa mwa version avant ya kosala eloko nyonso ça va eloko tokosala eza ya ke